Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nsitu ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga boni santé. Est-ce que boza malamu? De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe moazo ba telekimia ezali maman Elia Nitu va très bien. Votre deuxième maman, la reine mère, elle va bien. Appelez-moi Kimekian Kaka. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous de votre côté, c'est comment? On est déjà le 14 février, le le 14 février 2023. C'est le ezali mukolo ya ba amoureux selon calendrier dati oyo mondele a encercler la calendrier na ke le 14 février ezali journée ya ba amoureux ba bengi yango Saint-Valentin. Ba bengi yango Saint-Valentin ezali journée ya ba amoureux le 14 février. Mais le 14 février, balobi que c'est journée à amoureux, mais bolingo ezaka mikolonio, l'amour faut la savourer tout le jour. Bolingo ezaka mikolonio sonzamba sala, bolingo ezaka na date kate parce que toza le 14 février. Le 14 février ezaka ka date moko ndenge kaka mindele bachande to mona rappel bachele so date indépendance ou combien ou les 24 les 30 juin indépendance, de to mona le 1er mai journée de travail, de to mona le 25 décembre Noël, ezaka date kaka mindele bachana ba calendrier na bango. Mais l'amour faut la savourer tous les jours. Mikolo nyonso eza mikolo oyo eza mikolo ya bolingo. Alors le lot toza Saint-Valentin mais ngala sina bandi déjà kozo ba coup de fil depuis ce matin bato bazo benga maman Elia Nitu. En tout cas mobile nanga vraiment na Saint-Valentin oyo penza maman na tango alamuki atako souhaiter nga bonne fête à Saint-Valentin te, atako pesa nga bisou te, abimi akei na eka ndenge wana. Ngape na ebisi na mwasi nga abi ma chérie. Yo linka mobile ndala kiso bolingo peso bisou kwa Saint-Valentin. Tu pouvais aussi le faire, non? Olamuki na tango c'est bonne fête de Saint-Valentin parce que l'amour ezali flèche moya aller flèche moya retour. Bolingo ezalaka flèche ya aller na flèche ya retour. Et là, on a constaté pour beaucoup de filles dans une attente ezaka ya basi. Basi bazaka ko réclamer bolingo. Basi bazaka ko réclamer. Ah maman Nitu mobile nanganda azabo ba Saint-Valentin yo so tiko le kami bala pesinga ta cadeau tenga na pesa ki na zela ki alelo na mona ta cadeau a pesinga été. Et on a défaut moko eza na mibali na biso ba congolais to ba congolais pour ne pas généraliser les africains. Je suis africaine mais d'origine congolaise donc je vais parler un peu de notre pays. Bamibali mingi ndenge baza wana bazaka na mwa défaut ya kopesa basi ba cadeau surtout na mboka oya poto lokwa na poto ezala ke moi c'est kenda musala moi c'est mona na mbongo na ye mobali pa mona na mbongo na ye babidjango pesa ka serré mobali musu po kanga motema ko kosala moi si cadeau ezaka vraiment facilité. Ce n'est pas tous les hommes qui savent faire un petit cadeau ça la moi c'est moi cadeau mibali mingi baye bakate ke tokenda ta moi restaurant ils sont habitués de manger le pondu et le foufou et le ndakala le mbinzo à la maison kaka mwambui kwenda ko kumuna mandaka la mwambui kwenda mwanza watambani tango kende na oya bakongo kaka ebwe mikolo la mifumbwa te boma kutuma bala na liango kale tango kende pe ba Swahili okakuna kaka na lobia mikolo ngola pepe soupe osala ngo lisute moi mikolo belé na le pepe soupe ngolo te. Alors, bolingo, mibali bazaka. En fait, dans l'amour, c'est les hommes qui revendiquent beaucoup trop. La plupart du temps, c'est les hommes qui revendiquent. Mibali banko ko revendiquer makambo o balingi bo sale la bango plus. Bo pesa bango même au-delà. Mais bango bako sala ngote. Donc un petit conseil les tozara moi le kambo conseil pour la Saint-Valentin. Ezala mususu ayebisanga maman il y a tobi ke na Saint-Valentin penza tobi mana mobile parce que ezala kaka tobi mapo parce qu'on était en groupe. Le quoi groupe c'est qui programme kobima. On était sorti maintenant mobile kutu. Ozomona baninga ba pesa ni bizu nyoso munoko ngana bizu alitama. Pourquoi? Parce que to uteki déjà na ndako na koswana. Mais to sala kaka semblant na miso abato. To sala ka moi mascarade ka to kende comme ezaki loko groupe fa to sala ka bongo moi semblant. Ce n'est pas bien. Eza malamu te. Bolingo na ebisaka bino toujours ngai te Bible. Nzambe achaka bolingo na mitema ya mibali te hein. Nzambe acha bolingo na motema mobali te bolingo ezaka pona basi yango nzambe albaka Marie aimez vos femmes ce n'est pas pour rien nzambe alobaki na mibali balinga basi na bango po ayebaki ke bato yonga la sali na mabele o bana bolingo te mais biso lokwa nzambe azoki biso na mopanzi ya mibali yango na tozaka na bolingo nzambe ayebaki yango asengaki na mibali ke balinga basi na bango. C'est vrai, moi ça en a besoin, bah chouchouter. Moi ça en a besoin,
cadeau ezalaka pasi soki mpe totali bien ndenge mpe mindele yango mpe batia badate yango ba Saint Valentin wana ba Noël ba Nouvel An ba fête de mère. Est-ce que na Bible fête de mère ezalaka? Na Bible fête de mère ezate, fête de père ezate, eza mundela tia na calendrier. Fête de mère bana ba pesa ba parents na bango cadeau. Fête de père ba pesa moi cadeau. Saint Valentin mobali pesa moi si cadeau, moi c'est pesa mobali cadeau. Si possible, bon pesa na cadeau parce que cadeau zaka mobile te mais mingi to lingaka. Moi ça lingaka mingi mobile a pesa ye. A pesa cadeau. L'amour n'existe pas, il existe que l'épreuve d'amour et le banango nango le bako tout le kamwana. Na bosani. L'amour n'existe pas, il existe que de preuves d'amour. Et ça kaka preuve. Ce qu'on pesi moninga boyela que si preuve ah moto alingaka nga yango apesi nga boy ah cadeau nanga oyo. Ah tel moto apesi kinga cadeau oyo. Eza ba preuve d'amour. Yango wana lokwa mibali souvent ba pesa abasi ba cadeau te. Tant to komati na ba Saint Valentin boye, ezali mama moko oyo mobali akoka kopesa mwasi na ye mwa cadeau. Journée Saint Valentin boye, ezali journée moko oyo mobali akomema mwasi na ye na restaurant. Meme mwasi na ye na restaurant. Bolie na bino na restaurant. Bo sisi pe kolia. Bokoki pe kokota na chambre, bolali pe na hôtel. Pona ko savourer, ko changer moi moké. Bolé na restaurant, bo sisi kolia na restaurant, bokoti pe na chambre, bolali pe na chambre, bosali pe amour na libanda ya ndaku na bino. Et ça la kapé bien. Pourquoi? Mibali tango bazora ba maîtresse na bango. Bakendaka na bango api na ba hôtel. Ba sous mama. Ce qui sous maman vanda ke pa na bango to pa ndeko ba mimaki api na ba hôtel. Tango to kendaka me ba vacances. Moi c'est mbali boké vacances na hôtel, bozo kota na hôtel et ça la ka bien. Ezaka moi elengi moko boy. Alors ba papa bon mais ça n'a pas ko sepelisa ta ba maman moi mke parce que moi si na kati ndako alambaka tout le jour. Lelo alambi boy. Netinga na sina préparer hein. Mbisi nanga eza wana déjà. Poisson ya frais. Mais nalamba ngo tout le temps. Na sina préparer poisson nanga eza wana pona lamba, pona papa lia. Mais papa de son côté, tout ça le 14 février. Akoki pe ko yebisanga ki non ma chérie, aujourd'hui tu fais rien. Fais-toi belle. Yara te mato kende. Ça fait du bien. Mais na papa biso congolais, eza penza ba congolais baza iloko na penza mingite. Ezala ba jeune, ezala mikolo. Ce qui bato baza ba provoquer ko pimenter ma bolingo, c'est toujours les femmes, toujours les femmes, toujours le maman. Alors journée Saint-Valentin ba maman, bobeta mabakute. Ngai basa benga na tongo 4 personnes. O baza ko se plaindre. Alors ba papa o bokolanda ngai so ba papa bolandi pona bi bolandaka. Bo meka ko salaka moi si so azanda kwa libala, azaka na posa ya bala kiseye bolingo. Moi si so azanda kwa libala, azana posa bala kiseye bolingo. Moi si na libala posa bala kiseye bolingo parce que mibali balinga na bango na motema te mibali balinga kana mitu. So na ebisi bino bato baza ko se plaindre biso kutu ba mama boete. Autre na cause âge ni 38 ans. Moutoza na 38 ans, ça ko se plaindre. Pour azana mobile na 45 ans, yaza na 38 ans, mais mobile azo ko satisfaire yete nenga lingi. Ba jeune baza ko se plaindre na matière d'amour, beaucoup ko imaginer. Ba jeune baza ko se plaindre na matière d'amour. Ndena uti ko yebisa bino siko, fête de mère. Ezaka calendrier mundela sali. Fête de père, mundela ka mutachi na calendrier. Saint-Valentin te pareil. Et ça car date moko bacha symboliquement pour na ba amoureux ba sepela ba kokene na moi restaurant ba bima moi muke entre amis monsieur et madame ba kende kolia moi libanda ba kende pe ko bimata na hôtel et ça la kaka bien. Ba mibali baza kati na bango eza lokola kati ya biso basité. Na vie de couple, moi ça pesa ka mingi pa mobali, moi ça pesa ka vraiment mingi. Mais ba maman, to continuer ka aussi la Bible nenge lobi. N'enviez pas ceux qui font le mal, si vous faites le bien, continuez à le faire. So moto saka bolamu, continuez ka ko sa bolamu. Kolobate o wana lokwazo sala mabe, nga pena sala mabe. Mabe ezala ka bien te kolobate lokwa mobali na nga nga zana sa te. Ba maman to zala ka gentil, moi to sa les ate, to bate la ka pe ba sou mama pe, ba zana ba pression. Ba sou mama pe koto pression. Au moins na mibalo bazonga anda ko 20h, le lor ozonga minuit. Pourquoi? Pour que ne pas sou mama,
pour na Saint-Valentin po azomona yo oza mwasi ya ndaku yo fokanga motema po basi babali mibali bosalaka mabe. Même ngombe so akomi ngombe ya mukolo akomi ngombe aza mobange mazaka na poso ya lait alinga komela milk o to benga na linga la miliki. Ngombe azaka na poso ya milk. Ngombe ata aza ya mobange femme la milk. 4 personnes benga déjà na tongo baza ko se plaindre. Ba papa congolais ba yebaka cadeau te. Mibala congolais ba yeba ko pesa basi cadeau te. Ezalaka nini yango? Mobala congolais so alinga mwasi sika parole banlo basukali mais so sa tie mwasi na ndaku. Il faut zala na chance pour à continuer na maloba sukali na zalaki nango parce que tout homme n'est pas romantique hein. Mobali so zala ne romantique te. Romantisme c'est ma pona mibali nyo surtout te. Et après basi mutu baza pe romantique te. C'est vrai. Mais na kati ndaku lokola mibali babimaka un peu kota libanda biso ba mama tozaka na posa ya mibali ba pesa au-delà de l'amour ba pesa moi mingi. Et on a kana conseil journal lelo ba mama bo bunda te po ba mususu ba kobundisa mibali lelo. Ba mususu ba kobundisa mibali lelo po na Saint-Valentin ndenge nini po ba mususu bazanga na yebi na moi ça za ko réclamer pour anniversaire que lelo mko anniversaire nga souhaiter ngata joyeux anniversaire te. Ata anniversaire a souhaité nga été. A tchenga na profil te. Lelo anniversaire nga tchenga na profil te. E biloko moko ya mikie kaka mutu azo réclamer que anniversaire mobala souhaité joyeux anniversaire te. Anniversaire mobala tchena profil na été. Ba réclamation ya basi. Alors ba papa biloko mikie ba mama ba réclamaka bo meka kosela ba mama po ba mama ba sepela. Nde na lobiki na bolingo basi ba pesa ka mingi. Koleka mibali mwasa kozala na kolambela yo akorepasele yo akobotela yo bana akosalela yo boye mwasa kosala makambo ebele me mobali makambo kitoko po asala ngona mwasi na ndako okomona zokende kosala yango na basi oyo ya libanda. Saint-Valentin oyo eza mokole bundisaka bato makasi. Jonas Saint-Valentin bundisaka bato na ninga kosakana te Saint-Valentin oyo esika penza basi ya ndako batala qu'est-ce que mobali nanga lingaka nga. Est-ce que mobali a lingaka penza? L'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Moi ba preuve mike o ezanga ba papa. Ba preuve mike o ezanga ka mibali. Tsuko ki ata nzembo ka ya pamba, yo ka ata nzembo hein. Yo ka ata nzembo ka ya pamba. Moi ke bolingo lelisaka. Ah ti ba papa. Non. Ba papa bo changer. Ba mama ba olela mingi ba papa. Ngana nga ko bisa bino o bino boye ba te ba mama bazolela mingi ba papa. Siko tango to bako onzembo yoka siko mutu nenga zeba nakoko nga motema te bibi nzembo apamba oyo kaka papa soko zo chuchutele ka mama ya tango bolingo nakoza makasi ya koboya yo wapi bibi 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 bimisinga maya misonelengi bibi 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 balala nzoto na yoka elengi bibi bozo maloba wana kaka ba parole biso ba mama tolingaka ba parole
Tolinga boko no tanga tana cantique de cantique boko kuta il y a trop de paroles d'amour na cantique de cantique. Boko kuta maloba bolingo ebele. Ba papa biso ba mama tolinga ka bolingo. Biso déjà tozaka na bolingo kati na biso. Bino mibali nde bozana bolingo tango nzamba sengi na mobali alinga mwasi. Ba mama lelo boswana te, lelo bobunda te. Soko mona ki ke papa a provoqué Saint-Valentin te. Lelo eza mardi, eza mukolo bato ba okende musala. Leza mardi eza mukolo musala. Soko moni ke papa a prévoyé ki le côté na Saint-Valentin maman, banda kota la talana papa, on ne sait jamais. Surprise quoi ya samedi. Hein ba maman, surprise quoi ya samedi ba maman, on ne sait jamais. Ba maman bozala na na calme, bozala na kimia. Ta mususu ki le 14 papa pesi na no cadeau te. Akoko pesa ngo le 18, akoko pesa ngo le 19. Il faut kozala na calme, kozala na na kimia. Po ba maman mingi mitema de jeux soit muto bisinga maman ko imaginer ka anniversaire nanga mobile nanga souhaiter nga joyeux anniversaire te. Maman 3 ans nazo zo cadeau te ba papa ata chouchou ba tchaka na muto ya 1 euro si possible sombela ta maman symbole d'amour sombela maman ta chouchou ya pamba sombela maman ta chouchou ya pamba maman sepela boye bien mobali moi ça taza na mbongo mais mbongo mobali ezake elengi makasi moi ça koza na mbongo mais mbonga mobali ezaka sune lengi koleka mbonga mwasi ba papa boye ba kosala mwa ba mama cadeau za Saint-Valentin bino bolingo pesa ka ba chiza bolinga ko pesa ka ba sou mama pesa mama oya yo wa mwasi ya zana kati ya ndako papa bolingo na bokenda ko s'éclater na ngoli banda na ba sou mama bo s'éclater na basi na bino na kati ya ndako mama ningisa loketo yo ke lengi mama bimisoma ya miso boyebi basi musuna ndako bakoma ke alinga suko ningisa loketo te pona nini tellement mobali akoma kopesa kanda tellement mobali asala makamwa malamu te omona ke alinga suko ningisa loketo te mama boko ningisa loketo mais zala gentina mama tango ko niku na papa lobi mwasi na ngango za kaka ye teza mwasi mususu omona papa komi zuwa pona nini ba mama musu ba négliger ba papa pona nini parce que amona ke mobali oyo ata na salele nyoso ata na bomi nzoto ata na sali nini mobali o retour à malongeza akate mais papa na pese conseil banda lelo zala gentil na mwasi na yo lakisa mwasi no bolingo ako niku na yo papa ondi mateke mwasi no muta niku nibo po mabina no loketo papa eza nango mabina ezali me ba mama alinga soko niku na bino te po bo abizaleli mabe po bo saka makamwa mabe en tout cas bonne fête à Saint-Valentin na ba amoureux na ba amoureuse nyonso bande ko nyonso toute celle famille du cœur bon moko nazo sala bino ba bisous ebele les 16 familles du cœur bon moko de gros bisous à vous bonne fête de Saint-Valentin na ba couple nyonso oza na kati ya les 16 famille du cœur bon moko ba bisous na bino bon bolingo ya bolingo bolingo zaka mko Saint-Valentin te il faut que savourer bolingo mikolonyo sonzamba sala bolingo etala ka Saint-Valentin te bolingo za likama mikolonyo ba mama boza la paix gentil boza la paix kanda te ce qui ta muso papa bimaki na tongo akamati oh bonne fête de Saint-Valentin le beliote zela tango ozunga na pourquoi ta muso na tongo abosanaki ta muso na tongo abosanaki mama yo poko kobisa pe na papa bonne fête de Saint-Valentin okangi pe papa opesi pe papa bisous o embrasser pe papa olie pe papa mbanga bwana kati biso papa pour le mariage olie pe papa pe mbanga osimbi pe papa na batento tout ça osimbi pe na côté mususu ebiki mususu ko osimba te kaka yo soki papa yo ki sentiment aosani aozungisela yo pe retour ekosala pe ba bisous kokota pe en tout cas Nebsabino toujours que émission pour le mariage za pona ko baby sate ezala kande pona ko bongisa que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzam kalusa kumuna nzamba ni beshnet bana betu bons. Bisous, bye bye, bonne journée et bonne fête de Saint-Valentin pour tous les amoureux et amoureuses.